Ma mission TV, le miroir du monde. Tokendaka na Héritier Mema, Ngaken, Karine Mokonzi, Juvenal, Adam Suluzolo, Yadjoka Kabengele. Ndeko na biso faire pas memaka Glory Olangi, tant que journaliste. Na yebisa yo, moment biso tozala na Angola wana, biso nyonso soki batu bakoti na wenze Angola, bazala kuta biso na wenze, tozo senga bambongo. Na ba veni tu yango tozala ba frère mandia ya bisenga senga tota mola bisenga. Bino nyonso sauf mutute. Sauf mutu azate. Na yajoka pa senga mbongo. Tuna mutu tu ya Angola tozala ki ba mandia bisenga senga. Nga zo ebisa yo. Sikoyo toke na fali. Donc na niveau où fallait azo peser mutu moko azoki courage ya kendo senga azate. Tozala ka na hotel na fali moto ota. Bo fallait otambola na suite ya ba million. Dans suite au fallait obima na hotel po tambola. Ezande ba millionnaire. Oki sa onke okutana na tade kuna na Angola. Tade de montikile na kutana na Angola zo yenga na ya tele mitemine na tade zonga costo pleta. Ya zonga tade il faut zonga kini. Ko soko zongi kini te en tout cas tade na sepela te. Zonga kini sala biso bien tade star monene. Bouyamba t'a pas fallu ko. Il est plein de talent. Ah? Bouyamba t'a pas fallu. T'as déjà président dans l'orchestre na yazo. Abeta ko tuna moni ba affiche ba tele tade na Angola. Abeta featuring na Papi Tex donc ça vraiment. Papi Tex ou Papi Calé. Ah, ouais, Papi Calé. Pardon. Tonton Ken, merci. Eza peka ndenge ngana na moni États-Unis te Fabrice pena na moni États-Unis te. Ndeko na so faire pena na comme États-Unis te. De toza ebele ba ji de tena ba comme États-Unis. Robinho pena na ba Robinho kutuna ba comité. Siko yo ozozwa ngai mutu pamba. Bongo toza ebele nanu to moni États-Unis te. Na Robinho pena onte. Et bongo Robinho monaki etanga ibobe bisa de mission. D'accord. Il y a ça moni États-Unis. Ba ko mema ye musuko il y a ça moni ngai isko na osenga ya kosenga il faut to senga po toza ebele molongo molai tozozela un jour to mon États-Unis nanga moko te oye na nini ndeti oye na nini na yebi so makambo ngana ye nango ata kabelo ata mokwanza par rapport à Angola te ma ici ma de la presse par rapport à Angola faut y pena kabelo mokwanza déjà na nous de enga na PDT babiloko ana bakabelo il faut luka ba petino ba lekitune ba kila feuille d'ici dans luka bakabelo de enga na mwana mobali botu na makambo bakabelo déjà za gafa munene pona luka na luka maxia kabelo ngona ndenge nini po bato mususu bakoma tellement moi babilo mususu mo lo beate eza miroir yo peka bongo na kate kutoye na kate lo mo boye tonton na kate oya pena na boye moi te jet privé na no espace ya carré côté zaki tu vas pas na mai là na expliquer yo. Ma mission TV, le miroir du monde. Et voilà, bonjour, bonsoir à vous fidèles internautes de www.mamissiontv.com. Merci à Omo Fortis Likia, Omo merci. Merci à la coordonnatrice Bibi Kapinga, c'est la vôtre Tabita Nzombo. Ma mission, notre mission c'est de vous chercher des informations vraiment à la source Nena Lobak. On s'est vraiment donné la peine de que la mino j'ai la pousse à pembe nemba mon quoi. Et Ken piano. Bisous pour tout le monde invité-moi. Kendeni. Posé. Pepele, Kimi ezali, makambo fandi ara. Vous comprenez donc Kimi ezali, makambo fandi, ba faire tout carré. Angola. Pour actualité za Angola, tourner Angola, comment ça s'est passé? Non, moni Angolais les qui n'ont très bien. To utina star international, star planétaire, star lelo en Afrique. Aza star numéro 1 parce que Bangolais bango moko balobi yango Davido Kutayaki wana mais asala ki bamplaire. Oh, fallait saliter, en tout cas, fallait pour pas. Aza star, oh, vraiment. Soki tout à tout le léon na star africain, fallait azanet likonzi. Fallait azanet Nzambe, fallait azanet président ya star africain. Donc en Afrique, ba musicien msusu bazanet ba général, fallait azanet général ya star africain. Angolo yo gang les angolo balino surtout ba leka obino boboya ki bobo ke Angola te bolembi ba poto bolembi states bozonka Angola ngwa na uti Angola te oso la masolo Angola ndenge tokenda na Mobutu na bango ya musique donc nga na beta masolo poto te parce que bato ba wela ka poto bazali nga malembe ndenge nzamba ba mélanger nzambe yemoko ka anda fungola ka ba ouverture makambo na ebaki pete lelo na kokende na fale Angola salo bien
Non, grand garçon. non. Et ça l'enga bien dans le sens que depuis na botama na matin na jet privé quand même jet privé autant bolana patron ya monene net junior Mawete boss de boss ya bongo mutaza na 3 jet na kati ya Angola bozana na kati ya jet botama na kati ya jet toena boss junior Mawete ti na kati ya kin na ye moko le millionnaire africain Fally Ipupa millionnaire oh net Fally tozana siko na kati ya jet donc ça là un plaisir talaka na délégation to ba louer c'est binona te mama beta li solo bien ko talaka to tambola na kati ya kin to déplacer na nana boduga sur naturel moi c'est kitoko pena tinana to kenda ne to côté jet avec Fally Ipupa du Cap la merveille millionnaire artiste millionnaire s'il te plaît là non bon Angola na yo kenda déjà auto que Angola il y a pas trop longtemps pena héritier watanabi parce que elo on sali au compliqué parce que le même Angola jet kande et lobiso belé bo donc so Angola ceux qui héritier pas yo ki on a jet et ngo za prompter mais le ko kena monzela moi na mutu comme ko ninga na nzela nde ko lobi moi minte na famille na bino peut-être pe na ba koko na bino kala ba mata jet té donc il faut pe sangai on peut s'engager quand même ba valeur parce que et rose à la paix depuis famille na bino e bandati le loti ndenge yo zaboye na nous pe mutu moko ya famille na bino mata jet té parce que ngai Fally Ipupa matisi nga jet tolongwe Kinshasa na aéroport ya Njili tokoti avion tokei avion na ba pelaki biso billet ya aller retour na biso Fally alobité ken na ba valeur et senga na zongso na jet quand même non na mata jet té il faut na za la fier il faut na pe sa Fally merci boss junior Mawete talaka nga na tambol na millionnaire neti junior Mawete sko to mama ngai kutu bul na nga mo bo na bosani ke to kitela na aéroport Angile nga na bule na koma bule kala mingi te na okende mona kil nga na bule neti to kitande na États-Unis pona ndima ete loko na mati na yo kitela na aéroport Angile vous comprenez ok kuna en tant que attaché de presse mais tu dis que papier n'est à la peine aujourd'hui moi on peut ça n'aurait biloba le battre parce que moi si je fais que na longo na Kinshasa pona ki na pona jet mbongo te donc je qui contrat mbongo pe moi pas cause na monde la loi nani yango ya biso soko au sali déplacement na Fally ozonga mpiaka kuna ndo sala pe déplacement kuna bon ozonga pe matour na bateau te na déplacer na on musicien mo te na zongi mpiaka héritier to kindana héritier pakola ngambongo Fally pe apakoli ngambongo ignorance ya mabeza te na habite yo ozoluko piéger nga na mona net yo oluko piéger non eza mituna ngape na ope soka ba réponse on se comprend donc to kenda na héritier ya héritier pe le cas nango normal mais la différence ezali kaka awa to mataki avion na aéroport international ya Njili kuna bo mata wa kiti na aéroport ya Luanda retour na zongi na jet privé lufute kokende penzela lufu ezala pe mabete na héritier to kende nzela lufu okay zela na expliquer yo to kende penzela lufu na zwipe temps ya ko découvrir ba mboka mike wana ya Angola ezala pe ba avantage na mona pe lunda à travers nzela lufu wana ka bofinga ka wana mais o ezalaki vraiment déplacement moko ya kilo parce que sans ignorer batutu bayebi yango lelo pena soki to tiena kati ya kini na biso na RDC artiste numéro 1 na makambu lelo na nenga makambu tolongoli RDC toke na nenga Afrique na makambu c'est Fally aza au top ya musique africaine d'accord OK on n'a pas joué ça que non yo l'autre raté un jour Fally vraiment on peut s'attendre ai ça que to vendre avenue moko kofanda avenue moko wana eza makambo ya kala wana makambo ya souffrance Fally ya lelo ya Fally ya millionnaire ya Fally o aotosomba palais na États-Unis ya $1 million eza na ba star mosusu boluka bosala comparaison na Fally ba parcelle na bango eza na Kenya soko ozika monter ya ba parcelle ya ba star wana o calculer ba monter na bango tout au mona ke ezo peser pas même na valeur ya $500,000 mais Fally palais moko na state ya $1 million bana braza ba yebi bora $500,000 esumba na Kinshasa akutu yo lobeate wana za jeune millionnaire oh biso tout na presse na ba yaya na ba leki mutu to arevaka Fally azata passe pas on a tchele ata nini ba matana vol moko pe na ba oza Fally vraiment que notre salle émission moko ya ba blague ya Base Apolline Lumumba, Nathalie Neymar, Adel Djoko, Bagou Danger,
Bangel Moussoil Makizembe Bayebi que non star ken pia na kenaye na minute déjà ba image ndenge tamboli que les autres alanga pamba to lobela non tourner to lobela tourner yoza professionnel à média te na minute to solo la boye zela na expliquer ba star africain to boka ya danger bazolanda internet ba otala fallait otaki Angola azonga na jet privé bazolanda sko ba image fali na jet azala na minute na ba Davido bayebinga na minute na ba buba na wap bayebi mais na Afrique sous botika na poser ba question na ken yo ko poser nga question malonga te pour actualité ne yango na loba ozo comprendre yoza professionnel à média tant yo commis sur terrain bien sûr que ça fallait pour me terminer dans cadre musala mais OK na pe hérité watana bo moné pe ba te belé ba lekion au mo fortis na ni so kenda faire rigola ba kenda pe kuna parce qu'on a na forme ba plein non pena public et répondre en invitation yo mo ko côté non fallait tu es professionnel à média yo ton ozaki no monde pena ba nani ba na peso siko différence ndenge to kenda na fali pour lingine siko na kota na ba détail to kenda na héritier mema ngaken Karine Mokonzi Juvenal Adam Suluzolo ya joka kabengele ndeko na biso faire pas memaka Glory Olangi tant que journaliste na yebisa yo moment biso tozala na Angola wana biso nyonso soki batu bakoti na wenze ya Angola bazala kuta biso na wenze tozosenga bambongo na ba veni tu ya Angola tozala ba vraiment ndia ya bisenga senga totambola bisenga bino nyonso sauf mutu te sauf mutu azate na joka pa senga mbongo tuna mutu tu ya Angola tozala ki ba mandia bisenga senga ngazo ebisa yo sikoyo toke na fali donc na niveau o fali azo peser mutu moko azoki courage ya kendo senga azate tozala ka na hotel na fali moto ota po fali otambola na suite ya ba dans suite il fallait obima na hôtel pour attendre ezande ba millionnaire parce que moi boza courage ya okende ko luka bambongo ya mikeza te po boza tout autour na ba millionnaire c'est ça oza papa soko tuni na bodugo ya biso atikali jamais ko beta matolo na Angola otuni batu ya Angola nyoso ba biso ken atikali totikali kutromona ken te po ken atikali obeta matolo te atikali o déranger ta patron moko te na téléphone donc na masolo plein on okende na mo te na masolo ya plein ngana koloba eloko lekeli nga parce que eza na quartier moko ebimi ya sika na Angola eza neti koleka bakinkole na biso sikoyo terrain moko boye basaleli fali encadrement ba podium makambo tu parce que fali akobeta na mille ya bongo mille wana po kende fozalaka patron za mutambongo za na voiture po koma mille wana mais fali atie concert il y a $120 60,000 kwanza $120 et ça le mana da péninsule liboso ya ngwana na osenga oya moniki no akosa la tembe na makambo to uti akenda beta même place il fallait abeti même place il fallait abeti tu as droit d'entrer à $120 ndenge fallait atie na ba plein o na biso bato belé ba papa chéri baza ba grand prêtre ya ba blague te zela na expliquer papa chéri baza ba grand prêtre ya ba blague te zela na nous zela maman tika kotangela so ba musicien o bana niveau fallait te ba papa chéri baza ba grand prêtre ba président wera ba grand prêtre ba Koffi Olomide baza ba grand prêtre ba faire rigoler tozotanga makambo ya fali totia ba kombo ba papa chéri Mupanzi ba président wera Mupanzi président Koffi Mupanzi bango basala déjà makambo ya danger ba réaliser déjà ba vie na bango ba rêve tout ba somba ba parler déjà na ba poto makambo yo kansi na 5e génération yebisanga musicien nini tosuka cité du fleuve tokende ko te parler aux États-Unis il y a 1 million wana musicien nini o aza capable na 5e génération que a osé somba 3 parcelles na cité du fleuve yo yebi valeur ya million wana vous comprenez donc binonde siko eloko bomaka bino ezanini bokoma bulele fali neti abotama lipasa na ye ezalaka monsieur Ferry ana ba ma pasa te ba botama pe jour moko te bazali pe na ba étoile ndenge na lobi bazana étoile ndenge moko te bazana étoile ndenge moko te bibi kapinga ocho fungola site na ye na sima bato belé lelo to mona pe nombre d'abonnés ya bibi eleki ya bato belé babanda pe ba site kala eza makambo ya étoile kasi te yango na lobi eza makambo ya étoile ozo comprendre donc yo kozwa fali neti camarade na yo poser ba question kozoka ba mélange wana ozo sala te parce que yo sala mélange total siko na ba bien ce que tu bito ke na ba po fortune ya mutu e utaka na musalo mutu osala ozo comprendre donc fali makambo na ye ndenge ezokende ezolakisa ke trop d'avance na sens que
tozotala yango par rapport ya bareveni tomona bandako oyo fale osomba ntina Cape Town ntina Braza na Angola paye pourquoi pas faire comme Fabregas tozosolola Fabregas eloko nini oyebisa ngai tozosolola Fabregas tokota débat Fabregas seke yo na mutu na yo Fabregas alekinga peut-être na makambo Ken, j'ai beaucoup de respect pour toi. Yosa professionnel à médias, s'il te plaît. Yosa grand nanga. On a notre alarme sala yo sala. Toujours mais différencier. Yo be différencier le bien. Obi la bellissime de la presse. Toto so la kaka. Pourquoi pas notre papa est grand bananaye. Atamutukate bambasika bongo bananka. Zelana expliquer. On était sentir pena pe mo. Zelana expliquer yo. Yo peka bon on a raté ko toye ngate lo mo boye. Zelana expliquer yo. Tonton. Na rante on ya pena na boye moi hein. Te jet privé na no espace ya carré côté zate. Tu vas passer na mai e ya na. Zelana expliquer yo makambo mususu zela maman. Na tikeli. Vous appréciez Tonton pour santo yo koloba. Pour mto mate jet privé bisuka. Est-ce que vous en avez quoi na bino moko ko tangela nga komba ka mata jet privé? C'est la normalité, mais on a coufité, tu sais. On a coufité, on a matina nouté. Mais on a matin jet privé le rail, on quitte, on a quitté na makam. Mais rêve vinayoza un jour au mata jet. Rêve vinayoza un jour au mata jet. Yo mati ya yo te zeba, ngas comme son mata yanga. Ko ngas na kiyo to na quitté quitté na makam. Ah. Oye na nini ndeti, oye na nini. Na oye biso makamunga na na ngota. Ata kabelo, ata mo kwanza par rapport à Angola te. Ma bellissime de la presse par rapport à Angola, faut y pena mo kabelo mo kwanza. Déjà na nous de un na PDT babiloko ana bakabelo faut luka ba petino ba lekitune ba kila faire d'ici dans luka bakabelo de un na mwana mobali botu na makambo bakabelo déjà za gafa munene pona luka na luka maxia kabelo ngona ndenge nini po batu msusu bakoma tellement moi babilo msusu mo lo beate eza miroir ça va pas donc toza na biso to kendaki bulo tozongi fali pupa nga pena eza première fois namona makambo na otomona ki artiste azana hotel moko munene ya Angola bangole bayaka chaque jour batu batondi plein eza concert te eloko te batu batonda plein hotel fali azofanda chaque batu bafanda na ditongo du matin au soir batu bazela bamona ka ndenge fali akobima kaka elo esa biso bien. Le cas de qui peut que Kamite soit au Canada, soit aux États-Unis, bah mais mon pays, et sous Afrique, ma belle abonnée sur Angola. Quand c'est Afrique, quand c'est moi, Braza, pendant que ça maille vite fait, parce que ça l'ira avec qui. Mais sur moi pote, moi musique avec une année. Et ça biso bien peine ça hein. Mon bout tu n'as 5 livres moi qui ne pas ça professionnel. Ça bit tout moi zo bundé là. Bon té problème que ça OK nga peine CP TV nanga. Sur moi États-Unis peut ça les bien. Pour moi Angola c'est pas grave. Ça sûr que fallait ça capable que ngana kende yam aux États-Unis ba c'est Apolline Lumumba vraiment ba papi Kelly ba fait Jimmy Bela États-Unis OK na ma France wana ngana kende aux États-Unis neti ba petit na ngana te ke ba refoulé ozongi ozolala neti ne Karine konfie bongo yo ya bien oso pesi réponse quelque chose bon oso pesi réponse ana mutu nde ya li yego ta visa bongo yo obi ya sal nini ya ta visa ba refoulé abi akoma ata ba fa zone ici Belgique mon ta Belgique pam ba problème ezate problème ezate mais faut oyebake babilo mususu o bando sexanga pour rien surtout ni famille makizembe to ezana na poto wana o poto bolo ba na famille yango ezala kuna ya biloko alobela ka ça le patient na moi vraiment que eza biloko alobela te eza biloko mon fort tu as compris ça tonton zoni pena moi tranquille avant dit qui on m'a dit Karine azala petite sœur na ngana linga kota te bino nde batu bocha ngana ba polémique na ye bocha ngana ba polémique wana za petite sœur mwana soda moninga loko pena na boya ka pena ko attaquer Karine trop azala mwana soda kwa mwana kan kasi biso ba netinga nde na bwenga na ngana loko biso ba soda tozana na so ne loko te boka bana kan bana ba soda biso neto botozela ba lisungi ya ba Junior Mawete millionnaire abonga kozala pa bite keno pazokemba keno pe photo changer vie makambu eza makambu oso comprendre ba Junior Mawete lelo nga ko to susi na ngeza like no ken
azuya msuku de fil afali ken luka espace moko boye na peleo parce que ngana mobola il faut na senga fali fali ko sombela nga parler à $200,000 na komi niveau moko na ba leader bo comparer leo na fali po leader le la 5e génération ana ndaku leader zelana on a expliqué yote ba musicien tu afali masolo ka artika masolo tu ya baka artika mutazangi karate chemin na mbonda atambola na combien de cas B50 kutu mettre B50 kutu mettre zana même avenir au Karine azalaka Karine ano tanga kombo tuna vie ya B50 na avenir yo za fande zala ndeni Karine kutu mo kutu zala soki mo mpia kazo senga atinda nde bat boke no senga Emani wapi Emani ka o Emani a uti pa JDT afa kemba no mke ya asala déplacement yango akangola ndenga azonga kini déjà a payer libende nae d'accord tozonga masolo Afrique du Sud pe mano ndampo mokuno mema masolo Afrique du Sud nga kenda ka Afrique du Sud kana si non na ka formation bina kuna Afrique yo komate babi kuna les questions da kangi pe les questions babi kuna yo ko voilà problème est até non répondre biloko wana te babi kuna ko non répondre siko ba biloko wana te d'accord tonton Ken siko prochain voyage eza siko makambo nzambe omoni nde tosala na émission bo tosala na biso émission mais makambo ngana ko sala après émission oyo nanga moko na yebi yango te mais nzambe nda yebi je pense que ndenge na uti Angola nzamba yebi après Angola nazo préparer le ken piana amona mboka boy wana tu eko dépendre na volonté na ngati ezaka makambo nzambe atutisa batu mitema ngalelo na ko lela pe na bi nalobi les millionnaires fali poupa nana besoin na pesa air ke limbote en tout cas ngai eloko na senga fali poupa di cap la merveille millionnaire oh lelo valeur ya na kune moko eleki banda ku presque tout ya ba tout musu bo comparer na fali na senga fali nana besoin na pesa air ke lika mbote donc nana besoin tontika o manje tazina maele aya no senga tazina maele zela tselanga na miko zela zana ebisa est-ce que ba biso ngana na ba capacité ya kende ambassade na ba pesa visa nana ba capacité ana te naza nanga pe na mbongo moko te msu ya banda demas pokuna ba senga nga ba livrer parcellaire ba senga nga ba compte bancaire moko élevé ngasiko na nga na ba mbongo wana te ezape ka ndenge nga na moni États-Unis te Fabregas pe na moni États-Unis te ndeko na so faire pe na komi États-Unis te toza ebele ba jide te na ba komi États-Unis Robinho pe na moni ba Robinho kutu na ba komi te siko yo ozozwa ngai mutu pamba bongo toza ebele nanu tomoni États-Unis te na Robinho pe na nte e bongo Robinho monaki ngai bobebisa be mission d'accord ya samoni États-Unis bakomema ye musuko ya samoni ngai siko na osenga ya kosenga il faut tosenga doyo senga par na okaka yo nga na osenga na nga na mobola na na compte bancaire malonga te na livrer parcellaire te siko na kobi mamandia te dans ce qui na sala ki mandia e pas fali millionnaire na ti fali boseka na bino nga na tina moko te don mayambi yo bien en tout cas grand frère fali poupa mobutu ya ba musicien africain OK naza na souci vraiment na kendo pesa air ke limbo te yaya d'accord OK naza na souci na kendo pesa air ke limbo te yaya na ngai donc c'est long sérieux les sérieux wana yaya je pense que ba bureau tout ya Dicap la merveille ba landa déjà message d'accord pour toza ebele molongo molai tozo zela un jour to mon États-Unis na nga moko te d'accord merci tonton Ket bambo te na ba yo baka bose pe bazali Kabo seka o mais on va expliquer yo au moins s'il te plaît à quel point zela masa na biso nani o alonga ki pa Fabregas nani ibato akonta ki dossier kuna ba pesi visa te po livrer parcellaire ezate compte bancaire malonga ezate qui ça OK okutana na tade kuna na Angola tade de montikile na kutana na Angola zo yenga na ya tele mitemine na nzela zonga costo plate ya kozonga tade il faut zonga kini kosoko zongi kini te en tout cas tade na sepela te zonga kini sala biso bieta de star munene Bouyamba tapa fali ko il est plein de talent Bouyamba tapa fali te tade za président za orchestre na yazo abeta kutu na moni ba affiche ba cheli tade na Angola abeta featuring na Papi Tex donc ça vraiment Papi Tex ou Papi Calé ouais Papi Calé pardon tonton Ken merci Homo Forti c'est dit que merci à tout le monde tonton abeta na Papi Tex
Ok, pardon. Ah, pardon, ok. D'accord. Bon, et ça, la peine à moto, ya. La peine à moto avec notre papier test. Vous faites un trop na pépé calé. Oui. Bah, empire Makuba, tonton. Empire Makuba. T'as un pépé calé à Koufa, ce répertoire, on a tout. Il faut t'aider pendant na papier test. T'as des mots qui chantent. T'as des mots qui chantent, papier texte. Voilà. Pépé calé. Voilà. On veut que pépé calé tika ba vrai chat. Na si ba ko yem ba ngona niveau moko. Ba Michou. Ba Michou. Bolingo nanga. Ah, yo yebiga. Merci tonton Ken. Moi bambote na ba te bambote na pesa ba patron. Oh boire na patron. Te ba patron. Na banda pardon. Te bato ba baza niveau bato pena. Ozuna ti PDG Cardozo Mwamba wanki na tala patron moko boya zalaka na mbongo ebele, bote ebele, misu pe kitoko ya ebele, l'homme aux yeux bleus. Le bilga congolais. Tala, ngalo bango, ba vient na so ba choisir matata ba na bambongo bakabela biso ba $1000. Cardozo Mwamba leki bango. Ya Willy Mouché na na mbongo akabela biso bambo. Cardozo Mwamba leki ye. Tangalanga ba patron nyoso. Vena nga goche mascot akabela ngambo. Ba toto tanga Cardozo Mwamba leki. Aza eloko Cardozo Mwamba leki. C'est Salim Kapesa. Cardozo Mwamba leki muna musika. Patrick Mosengo. Homo Forti c'est Likia. Ma papa pena Cardozo. Homo Forti c'est Likia. Homo Forti c'est Likia. Homo Forti c'est Likia. Wana petit na biso. OK. Wa petit na biso. Moi to côté na polémique ya batala. Adel Joko ba good danger, mutu pena sala ngamo ba 3000 ba 5000. Petite sœur respectée yaya. Cardozo Mwamba wana compte bancaire. Bon. Vous comprenez? OK. Merci tonton. C'est Apolline Lumumba bambote na yo. Donc batutu vraiment bambote Bibi Kapinga ma mission ma Bibi Keba ba comme suspecté Aseni batebele ba comme ba entraîneur ya ba PD de ba pesa ba PD ba passe bana basite tonton Ken merci. Merci. OK. Au sengi merci combien de fois? OK c'est au bandi nangana no émission pesa ngana no biz na suge émission ba merci c'est que yozo te la cham. Mais ngana moi si na parle. Nayebi. Mais na moi si ngana zo biso vérité. Bo yo zo kakenga depuis to bande mission bonde. Voilà, c'était juste un pour émission. Merci à toi fidèle internaute. Un grand merci à toi parce que tu habites en Zambota la matinée. J'ai beaucoup de respect pour Nayo. Merci à Homo Fortis et Likia. Homo Fortis et Likia. Merci Homo. Merci à la bellissime de la presse. Bibi Kapinga. Merci à Alain BCBG. Merci à tout le monde. Merci à ma consœur qui est là. Merci, merci, merci. Merci à Aimé Bido Short Route. Merci à tonton Salim Kapesa. Merci à la famille Nzombo, ma famille. Merci à Patrick Mosengo. Merci. Bye bye, à la prochaine. Ma mission TV, le miroir du monde.